liboso te totelema mpona losambo nanga koloba kutanga oyo bayembi balobi 130. Je t'invoque, Seigneur. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix. Kolo yoka mongongo na ngai. Sois attentive. Matoi no eyoka kolela na ngai. Si tu gardais le souvenir des péchés au Seigneur. Onkolo soko bombaki masumu na biso nani yango kubikisama. Mais le pardon est auprès de toi. Kasi bolimbisi ezali bobele na yo pote to banga yo. Et j'attends sa parole. Mon âme compte sur le Tout-Puissant. Plus que les gars. Elimu na ngai ezali kotalela oyo ya kolo na nguya. Israël espère dans le Seigneur. Lokola Israël pe azoko likia na nkolo. Et auprès de lui en abondance. Pe bomo ye kuzoma na ye na bofuluki. Il le fera aussi pour nous bien-aimés frères et sœurs. Akosala ngo pe pona biso bandeko mibali pe basi. Nous voulons regarder vers lui. Yeti na ngo esengele to tala bobele ye. Le souvenir des péchés au Seigneur. Bongo ya kukanisa masumu na biso te nkolo. Il n'y a personne parmi nous qui se sente si juste. Po moko te kati na biso awa akobimona lokola moyenge beni. Et nous voulons tous venir à lui tel que nous sommes. Bongo nde tolingi ko epa na yo ndenge toza. L'honneur, lui donner l'honneur, la louange. Tikate topese lukumu pe masanzoli Et sainte parole. na malobono ya bule. Levons-nous et prions ensemble. Bongo totelema tosambele elongo. Nous te remercions du profond de notre cœur. Matondo epa na yo na mitema na biso mobimba epa na yo nkolo. Notre désir. Tu vois et tu sais comment nous pensons. Yo yebi biso malamu na ndenge tozokanisa. Tout ce qui est tiède et lourd. Donne-nous ton bon Saint-Esprit. Donne-nous Biso oyo ezali tiede eza pasi. Pesa biso molimo na yo nkolo akamba biso. t'adorer de manière juste. Bongo to kumisa na lulenge elongo bani nkolo na biso. Glorieux chant cantique. Nous te prions de nous faire grâce. Tozo bondela yo osala biso ngolu. Cœur. Aie pitié de nous ce soir. Yokela biso mawa Oh Dieu. na poko na lelo o nzambe na biso. Pas par habitude, Dieu fidèle. Ezali te ke poto misana koya te nzambe na sembo. Et nous présenter simplement. Ezali bobele pate tozo koya bobele pai na yo. Tu sais quelles sont nos pensées chaque Yo yebi makalisi na biso. intimement. Fais-nous grâce, Seigneur, et aide-nous ce soir. Sunga biso na poko na lelo. Bénis-nous. Pambola biso toko pambola mankolo. Peut-être avons-nous de la joie, peut-être avons-nous de la souffrance. Tu connais. Ta mosusu tozana bampasi pe tozana bisengo. Yo yebi biso nkolo na biso. De nous donner ou de donner à nos cœurs ce dont ils ont besoin. Alléluia. Yo kopesa na mitema na biso oyo mitema eza nango posa. Fais obstacle dans ma vie. Kasi oyo nyonso te ekosalama lokola mbeba na bomoi na ngai na bomoi na bandeko longola yango. Les saintes paroles. Nous te le demandons. Tosengi yo yango. Père Seigneur, bénis tous ceux Sala yango pambola biso banso nkolo. cœurs pour que nous puissions recevoir. Fongola mitema na biso bongo toko koyamba liloba na yo. Amen. Na kombo na Yesu, amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Nazongisi matondi pa na nkolo na De ngai. l'autre côté de la rive, Tozondi mango na motema il n'y mobimba. aura plus aucune trace de tout ce qui est ici sur la terre. Na ngambo wana kuna tokoyeba makambo oyo nyonso ezolekana na mokili oyo te. Et tout aura été renouvelé. Nyonso ekokoma sika. Nous aussi serons nouveaux. Banzoto na biso oyo ekoyesama sika. Ce qui, oui, nous donnait du fil à retordre ne sera plus. Oyo nyonso te ekopesi biso bambeba ekozala lisusu kuna te ntango tokozala kuna na lola. En disant, non seulement toute la création, mais nous aussi, nous gémissons dans ce corps. Kaka bobele bikelamu nyonso tu te kasi biso pe na nzoto oyo toza komilela lela.
Il y a toujours tant de choses qui sont dans le cœur et que l'on voudrait dire. Mais nous avons déjà, dans les cantiques et dans ce qui a été dit, makambo ezali kati na mitema na biso oyo tokoki koloba yango des choses à cœur. na loyembo toyembi Il faut le savoir. esengeli toyeba oyo nyonso toza nango kati na mitema. Non pas seulement de parler des enseignements bibliques ou des connaissances bibliques. Et je dois l'avouer en toute honnêteté, chaque fois que je rencontre des personnes qui ont envie de débattre, alors je porte en moi une souffrance très profonde. ezali te ke tolobele likolo na malakisi oyo tozokozwa C'est de cela qu'il me s'agit. ntango nyonso nakutanaka na bato Il s'agit nayoka pasi na motema. du Seigneur. Que quelqu'un sache beaucoup ou peu l'important et qu'il puisse dire je sais que mon Rédempteur. Moto Amen. ayeba ebele Je le verrai. ayeba ndambo ya motuya ezali ete nayeba ete mosikolo na ngai amen aza na bomoi. Amen. Selon Jean 19, kolanda Jean 19 il est important de placer clairement cela et dire que nous sommes reconnaissants pour tous les enseignements parce que nous croyons que ezali nous malamu avons le droit. ya koloba polele ke malakisi tu Nous tozwi avons aussi le droit à toutes les bénédictions, eza na motuya à kasi l'accomplissement de toutes les promesses. toza mpe na posa te ningisi ete oyo toyoki ekokisama kati na bomoi na biso. Qu'il s'agisse de moi seul ou de nous tous, ezali mpo na ngai moko te me mpo na biso banso. nous avons en quelque sorte attristé le Seigneur, que ce Tam soit susu. par incrédulité, toyokisi nkolo na biso soit d'autre. mawa Mais j'ai l'impression que Dieu n'arrive pas exactement, mpo na motema na biso ekenze il revient de droit comme il le voudrait. kasi namoni ke nzambe azozwa ndingise na ye ndenge esengeli azwa yango te. Ne sont pas aussi intimes, aussi brûlantes qu'elles devraient l'être. mitema na biso mpe Prenons-la, ezopela mpe moto te ndenge esengeliki epela nango moto. si nous les prenons en comparaison, il disait Maranatha, soki tolobi yango na kotalela baninga mosusu une attente. bango bazalaki koloba maranata elingi koloba yesu azokoya. Ils ont laissé de côté des choses extérieures. batiki libanda makambo na libanda nyonso, Ils les ont laissés réellement et ils ont servi le Seigneur. batiki makambo nyonso ya nyamunyamo me basaleli nkolo. Les bénédictions étaient prêtes. mapamboli ezalaki ebelemaki na bango. Oui. À quoi nous servirait de tout savoir correctement, d'avoir toute la connaissance et tout le bon enseignement? Oui, naturellement, Dieu soit remercié pour cela. tina nini Pas litoma nini ekozala tozala na boyebi nyonso ya makambo nyonso eza bakumisama kasi tozanga kosala libiki biso moko na nzambe n'est que la base. Et ensuite, mpo wana nde moboko. comme nous l'avons déjà considéré ici, toutes ces vertus, mais elles ne peuvent pas venir d'elles-mêmes. Ce sont des caractéristiques, des qualités divines. ndenge tozi kotalela yango Mais banguya nyonso to oyo ekokoya yango moko boye pamba te ezali nde makambo ya molimo. mentionné dans 1 Pierre chapitre 2, alors nous n'aurions pas besoin de faire tant d'efforts devant Dieu pour être donc boye par lui. ntina te ya kosala makasi liboso na nzambe mpo te nzambe ayamba biso. Que nous sommes destinés à ces choses. biso Ces jours. nzambe akane biso adestine biso na makambo oyo Destinés à être plus intimes dans l'amour akaneli biso tozala na ye des autres. na kati na mitema na biso na bolingo na ye na makambo yango oyo akanela biso. Verset 15. Et puis il a ajouté un autre commandement en disant, je vous donne un nouveau commandement. alobi boye abakisi biso motindo mosusu L'amour divin
bolingana, bosalela bolingo ya bule. Amen. Amen. On ne se contente plus des paroles simplement à ce sujet, mais Tosepela kaka te na maloba oyo tozoko yoka, kasi bomoi na Nzambe esala makati na biso. dans les dernières lignes de 1 Corinthiens chapitre 16, Na mikande na suka ya 1 Corinthiens chapitre 16, a prononcé quelques paroles qui sont très crues, alobi maloba moko boye. presque incompréhensibles. Tango mususu na bamususu bakososola ngo mpe te. Oui, ces 16 premières lettres à l'église de Corinthe par ces paroles. Eza mikanda C'est chapitre 16. ya yambo na eklesi ya Korinte. Je vous salue, Pesi bino mbote Paul, par ma propre main. na Verset 22. kokoma na maboko na ngai moko. Le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha. Verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Elobami boye alakama mabe oyo koloba ndenge makomi elobami te. Nkolo Yesu Kristo kala mingi te esengela ya. Paul, tu as été un peu trop dur ici. Polo, awa ozalaki peza dur. Ici récemment, nous avons considéré la parole du prophète Malachi. Totaleli liloba na mosakoli Malachi. Vous verrez alors la différence Oyo Malachi alobi bokomona bokeseni na ba oyo bakosalela ngai na bibebo na bango na bo basalela na motema. celui qui m'aime Na oyo azokolinga ngai ne m'aime pas. na oyo azolinga ngai te. Celui qui me suit et celui qui ne me suit pas. Na oyo azokolanda ngai nawe pe azolanda ngai pe te. 3 verset 18. Milongo 18 Vous elobi savez que tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur demeurent sous la colère de Dieu. Polo ayebaki ke Être banso oyo balingi na bango nkolo te bakotikala bobele na kanda na nkolo. et nous ne regardons personne d'en haut, Tokotalela mutu na lolendo te. celui pour toujours. Mais au contraire, Kasi nous levons les yeux vers le ciel. totombola maboko na misu na biso na likolo. Nous a précédés et qui a préparé une place. Et très bien, Ke akei il reviendra abongisi biso esika pour prendre les pe signaux. kala mingi te akoya po tazwa biso. Ici, au verset 22, Na molongo to mibale na mibale, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, soki moto alingi nkolo te, ça c'est une expression dure. ezali elobeli makasi. Aimes-tu le Seigneur? Yo olingi nkolo po te elobami ke soki moto alingi nkolo te, nkolo mpe akolinga ye pe te. De Dieu. Pas seulement selon notre jugement, Ezali nde kolandisa makanisi na biso te, et nous suivons nos propres voies. e tozolanda banzela na biso moko. Le Seigneur Kasi nkolo servira. akosunga biso te, Il s'attachera à lui de tout son cœur. akokangama na yo na motema ne mobimba soki bobele olandi liloba na ye. Docilement et de manière obéissante sur son chemin, Soki sera béni. na lolenge ya botosi na nzela na ye okopambolama. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Ngolu na Nzambe ezala na bino. Que la grâce soit avec vous. Ngolu ezala na bino. Dans le psaume 105, nous avons une comparaison de la voie que Dieu a Na Psaume 5 prise avec le peuple d'Israël. tomoni Nous avons ici nzela en oyo particulier Nzambe azwaki na libota ya bana Israeli. oui, un registre des hauts et des bas Mikakatono ezalaki nango pe. et parmi le peuple de Dieu. Pasi pe ezalaki kati na bana na Nzambe. Dans le psaume 105, Na Psaume 105 verset 5, mulongo ya mitano souvenez-vous bokanisa Israël qu'il a fait de ses miracles et des jugements de sa bouche. na bikamwisilo oyo na masambisi ya munoko na ye. Serviteurs, vous, fils de Jacob, Bino basali na ye, bino bana ya Yakob. lorsque nous lisons ces paroles de cette manière, Tango tozotanga maloba na motindo oyo, alors, oui, elles nous sont aussi rappelées. pe ezokubete biso na mitema Souvenir de ce que Dieu
a fait Tuisengeli kubanza maso nzamba sala. avec son peuple. Oyo asali na libota na ye. Oui, ils sont véritablement passés par des hauts et des bas. Solo Mais particulièrement tolekani na bampasi. parce que Dieu, oui, mais parce que Dieu, précisément parce que Dieu a accordé tout son amour, sa grâce et son attention à ce peuple. Zambe apesi biso bolingo na ye. Il s'est préoccupé de lui seul. Nde tina yango Il fait pour les Amoréens, les Jébusiens, azokotalela biso moko kasi azotalela baamorien te bajibezien te qui habitaient le pays de Canaan. oyo bafandaki na Kanaan. Il n'avait aucun plan avec eux. azaki na mongo moko te na bafandi wana bajibezien ba oyo wana nyonso tu. Oui, Dieu a eu la grâce de... Par grâce, Dieu s'est occupé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nzambe Son chemin avec eux na ngolu na ye était... azalaki na likambo na bana ya Yakob Psaume. wana nde asalaki mwangu na ye na bango. Abraham, son serviteur, vous fils de Jacob, ses élus. Verset 7, le Seigneur est notre Dieu. Kolo Comment s'exerce sur toute la terre. azali nzambe na biso Souvient de son alliance pour tout. mpo na mokili Il mobimba a ordonné. malamu kobanza boyokani ne na biso. Verset 9 de l'alliance. Esengeli Avec Abraham, kobanza boyokani oyo asali na Abraham juré à Isaac. na oyo akateli ndai na Isaac. Pour Jacob comme loi et pour Israël comme alliance éternelle. Epa na Jacob asali lokola mobeko kasi mpo na Israel ezalaki lokola boyokani ya libela. Le pays que je vous ai Mboka oyo donné. ngai napesi bino. Amen. Amen. Mboka na elaka. Dieu a donné, il a réparti, il a veillé à ce que toutes choses soient justes. Zambe asenzeli ndenge alobaki na maloba na ye ete maso oyo akanaki alobaki mpo na bana Israele ezala na alima. Il parle de la voiture d'un homme qui a été volé. Ndeko na mabete lisolo ya mutu moko bayebaki mutuko na Le ye. fait que l'ennemi n'a pas le droit de faire valoir Na lulenge te sa puissance ou quoi que ce soit sur les biens des croyants. munguna aza na tina te abeta tolo likolo ya bana na Nzambe. C'est vrai. Comme promesse de bénédiction. Si nous considérons tout ce qui fait vraiment partie de la vie de l'Église, Soki que ce n'est pas un club ou une association terrestre, totaleli oyo nyonso tozo kotalela bomo ya eklesia ezali boyokani na bato te makanisi na bato te. un organisme vivant, Ezali oyo ya mutu ye ya Nzambe ye mei masali à ce que Dieu puisse toujours se glorifier. po te Nzambe ye moko amikumisa pamba te Nzambe kukumisa te na makanisi na bato oyo ya asali nde akosepela na yango. De la chose est que l'ennemi veut toujours nous prendre ce qui nous a été légitimement Eloko ya boye nde nini munguna alingi kaka botola biso oyo Nzambe apesi biso na alima. nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes une propriété légitime. Zuka nde biso mei nde tozali bato oyo esengeli bazwa libulo wana na lolenge elongo bani kasi munguna azoluketa botola biso yango. Tout ce qui nous a été promis, Nyonso oyo Nzambe alakaki biso fils et filles de Dieu, bana na basi ya Nzambe na mibali également. esengele eya ezala ya biso. Constater avec une grande tristesse Tomoni encore na mawa mingi exercer son pouvoir munguna roi. azosalela nguya na ye likolo na oyo esengeli ezala ya biso. Nous. Amen. Boy. Je suis particulièrement touché lorsque j'entends dire que des personnes
Ils sont croyants depuis 30 ans, 40 ans. Et ces personnes ont écouté toutes les précieuses prédications et chanté tous les cantiques merveilleux. Et tout à coup, comme cela s'est produit aujourd'hui, un appel arrive. Et il est dit, frère Franck, nous sommes dans une très très grande détresse. Ezali lokola na sukisami na motema. Bato bayokisa ngoma malamu mbula na mbula. On se pose la question. Lelo yo nayoki mbela balobi na ngani ndeko Frank tozana mawa. Et la parole de Dieu, qu'est-ce que le sang de l'agneau, boye de Dieu, maloba na Nzambe ont pu manifester? Makila na nkolo na oyo Nzambe asali esali nini? Ça ne suffit pas simplement d'incrédulité. Ezali bobele kozala motema ekenze te. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ekoyeba nini yango Ce n'est qu'une seule chose. oyo Nzambe asali mpo na biso. Puisse nous équiper de la puissance du boye na bongo Nzambe akipe biso na nguya na ye. diable soit mis hors d'état de nuit. Munguna alongwa. Et qu'il ne soit pas seulement un peu mis de côté, mais qu'il puisse se retirer, qu'il puisse dégager. Il ne peut pas en être autrement. Alongwa. Alongwa pembeni na biso pamba te ase alongisama balonga ye na nkolo na biso. Profondément, nous savons qu'il a vaincu la mort. Toyebi te nkolo na biso alonga liwa. Lors des enterrements, tango bakunda ye, la chose est toujours exprimée et on dit Seigneur, tu as vaincu la mort. elobami boye. Mais le moment n'est pas encore venu Kolo longa liwa. où ta victoire, Kasi gonge yete pote elonga na yo emonisama. le moment où la mort ne sera plus. Tango oyo liwa ekozala lisusu te. C'est dit dans l'Apocalypse. Na Apocalypse elobami boye. Et là où il est parlé du moment où la cause de Dieu, l'œuvre de Dieu avec l'Église arrivera à son terme. Esike elobami musala na Nzambe oyo eklezia ya kolo asalaki ekokoma na esika na yango. Sur nous. Amen. Mais pourtant, Zukande la mort liwa a régné sur tous les prophètes, sur tous les apôtres. dondi likolo basakoli banso na bato banso. Et elle fait valoir, ou elle a fait valoir son droit. Donc etalisi mukano nango. C'est qu'au fond, un homme croyant ne meurt pas. Kasi Car c'est ce que notre Seigneur dit. mondimi akufaka te. En vérité, Po na nekolo na biso alobele biso celui qui croit na bosolo oyo akondimela ngai. Haleluya. Akoleka. qui croit en moi ne mourra plus. Oyo akondimela ngai akukufa te. 11 versets 25 et 26. Les croyants vont rentrer seulement à la maison. Ils ne meurent pas. Bandimi bakufaka na bango te bazonga bobele na ndako. Inutile pour eux. Elle est pour la mort est pour eux la porte, l'entrée du temps, le passage du temps à l'éternité. Mais pour Pona bao ya Nzambe liwa ezali lo bokola boleki na tango oyo ya mukili kokote na seko na seko. et nous savons que la mort règne injustement sur nous. Toyebi ete liwa ezo renye likolo na biso Possession ezangi raison. s'ensuit. Toutes ces choses règnent sur nous sans droit. Nyonso oyo na droit peza na ndenge sengele kokozala likolo na biso te. Baliwa ba maladi ba bokono biloko biso wana ekozala na dingisa te likolo na biso. Réparé par le deuxième Pamba te Christ. nyonso to ebongisamaki na nkolo Yesu Kristo. Paul l'exprime également dans la lettre aux Corinthiens. Paul azolobelanga na mokanda ba Korinto. En Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Lokola na Adam tokufaki na Kristo pe tobiki. Amen. Contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Oyo nyonso to eza ya Nzambe te. Oh, Tokoni mango te. nous réussirons à
donné à la fois la dynamite divine, esengeli kopesa na kondima nguya oyo esengeli assez opposée afin que ceux qui sont liés soient libérés. na lolenge ete baoyo bakangami bakangolama. Les paroles suivantes, frère Franck, ça c'est une possession, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oh, alors on a le cœur déchiré. Notre Seigneur avait un ministère. Kolo na biso Personne ne peut l'ignorer. azalaki na lotomo Ne pourra ne pas l'avoir entendu. moto moko te koloba te ayoka yango te. Le Seigneur consistait à libérer ce qui était libre. Oyo nkolo na biso lotomo na ezalaki te ya kokangola baoyo bakangamaki Les malades. ata bazwa bokono Les agréables du Seigneur. babika. Que nous lisons dans Ésaïe chapitre 61, Tozotana na Isaïe 61 Luc chapitre 4, na Luc chapitre 4. verset 18, Ésaïe 61, verset 1. Et maintenant, si l'Église doit poursuivre ses services, alors nous devons nous attendre à ce qu'il ne s'agisse pas seulement d'un beau service avec 3 cantiques. Soki ekelesia elingi elanda mosala oyo tomizelisa te na koyemba malamu na makambo nyonso eza kilikili esengeli nde Plus le faire, kolo yeme ya sala mosala kati na biso cela avec une bonne conscience. wana esengeli tozala bongo na motema malamu. Tous les problèmes, tous les effets de la puissance de l'ennemi, Makambo manso ekokoya parler oyo ekouta na munguna le diable fait. Est-ce ese que c'est pour ça que nous sommes là? tozawa te mpo na kobeta masolo na oyo satana asalaki. Quelque chose à la louange. Esengeli tobeta masolo na oyo etalisami na lukumu mpe kembo na nzambe na biso. Il joue le football avec nous. ezali te ke lokola asaka na biso ndembo Dieu puisse nous utiliser. nzambe akosala biso misala mungu na kobetela biso ndembo lokola babetaka bale te. nzambe esengeli asala na biso mosala. Le peuple d'Israël était destiné à être porteur bana Israel bakanamaki te de la révélation. bamema maloba na bofungwami ya liloba na nzambe. Tous les autres ont Kasi servi leur Dieu. bato oyo na mosusu basalaki banzambe na bango. Pas longtemps. Même Tara et Nacor et tous, le père, le frère da Abraham azalaki na batata na be banakor na bango baso bazalaki na banzambe na bango. et Abraham aussi, jusqu'à là, a servi les dieux étrangers. Mais Abraham mpe lorsque le Dieu vivant asalelaki mpe banzambe ya bapaya. est terminé, me ntango nzambe azwi ye mpo na kosolola na ye plus pour lui que des idoles, abwakisaki babikeko il a cru et a servi le Dieu andimaki mpe asaleli nzambe na bomoi. vers Dieu, l'invisible, comme s'il le voyait. azali kosalela nzambe oyo amonanaka te lokola azalaki komona Il ye. se souvient de son alliance pour toujours. nzambe abanzaka boyokani na ye mpo na libela. C'est beau avec Dieu. eza kitoko na nzambe na biso. Ce que nous convenons est toujours limité dans le temps. oyo biso tosalaka esukisa mbebele na mokili oyo. Mais ce que Dieu fait, kasi c'est pour l'éternité. oyo nzambe akosala eza mpo na seko na seko. Il se souvient de son alliance pour toujours. nzambe abanzaka mpo na boyokani ne na biso mpo na libela na libela. De l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, boyokani asalaki na Abraham qu'il a fait à Isaac. oyo asalaki na Isaac Qu'il a confirmé pour Jacob comme loi oyo atatoli mpo na Yakobo bokola mobeko. éternelle. Et puis vient le verset 11. Lorsqu'il a dit, ou en disant, je te donnerai Canaan, le pays que je vous ai donné en héritage. nakopesa yo Kanaan mboka oyo napesi bino lokola libula na bino. C'était l'alliance faite déjà avec Abraham, ezali boyokani oyo asalaki na Abraham faite par Dieu, oyo esalamaki na nzambe ye moko avec tout le peuple d'Israël. na libota nyonso to ya Israele. L'alliance de Dieu ne se limitait pas seulement à les paroles. boyokani na nzambe eza kosukola maloba kaka te. Il s'agissait de promesses divines, ezalaki bilaka ya bule confirmation divine que Dieu tient sa parole. litatoli na bule L'heure oyo ezotalisa ete venir
Zambe atalaka azaka sima na liloba na ye. Où le pays pourrait être pris en Na lolenge te mboka wana laka bango esengeli bango bazwa yango. avec lesquels ils pouvaient continuer à avancer. Na bato oyo esengeli akoba na bango kolandisa maloba na ye. Regarde en arrière, mais les hommes Kasi bato oyo te bakotala sima, allaient de l'avant. me bato oyo esengeli bakende liboso. Amen. Un reste. Et je vous le dis, Na etoluku muke etikalaki. chez moi-même, Na yesu ne pa na ngamoko. plonge parfois dans une profonde détresse intérieure. Ta mususu na kota na mawa makasi. En tant que assemblée, et chacun, personnellement, nous devons nous présenter devant Dieu et dire simplement à notre Dieu, Lokola dis lisanga. à ton Dieu, Esengeli. chacun le fasse, Komite se pa nzambe na yo. dis à ton Dieu, Seigneur, Kolobele na nkolo na yo, tu as nzambe na fait yo. ton séjour avec nous. Tu t'es révélé à nous. Omitelisi pa na biso lelo. Tu as rendu vivante devant nous. Otalisi bilaka na yo na bomo liboso na biso nkolo. Nous avons entendu et nous avons vu. Toyoki Tu es le même pe tomoni depuis et éternellement. ete ozali ndenge moko libele na libela. Donne à tes serviteurs Pesa na basali na yo force, la puissance de nguya ta parole, pe makasi ya kotatola liloba na yo. étendant ton bras Sembola loboko na yo et accomplissant des miracles. pe kokisa bikamwiseli. Alors, tu Amen. diras, ah, il y a tant d'évangélistes qui font des miracles. Okoloba te ba evangeliste baza ebele basala pe bikamwiseli. Arrêtons toutes ces comparaisons. Totika kokanisa makambo wana. On nous bloque, Tokangama liboke. ça ne fait pas du bien. Qu'avons-nous à faire des comparaisons Nini yango avec des faux points? tokozwa na bato bapokolami epokolami ya mabe. N'est-ce pas notre devoir honnête et notre obligation devant Dieu de nous comparer à ce qui était dans le christianisme privé? Eza na mutu te pona biso tomitalisa to se compare na ba oyo Nzambe asalaki bango musala kala. Un chemin avec nous, Bongo tola na nzela moko na bango. Bongo biso pe bilemona ebila biso pe totalela ba evangeliste on ya lukuta te. cela pourrait se faire 24 toute la journée. Imaginez-vous que nous passions notre temps à faire des comparaisons, Bobanza. à choisir des exemples nécessaires. Tolekisa bangongo na biso na kosalaka ba comparaison na bato wana nyonso. Simplement joyeusement. Non, non. Des comparaisons avec des évangélistes ou des croyants ou des églises. Ko ba comparaison ya bikolo mususu ya ba evangeliste ba wana mususu. Cette comparaison ne nous sert Yango ezana litoma na biso pete biso obele tolanda oyo Nzambe alaki biso kokisama na yango ekosalama. Seigneur. Kolo. Ainsi. Et nous avons entendu le message Toyoki sango na yo tala ndenge sengeli biso tolobaka. que cela doit être. Et c'est ainsi que Kolo. Amen. Toyoki sango na yo toyebi ete yango esengeli ezala bongo. Amen. Alors, Dieu honorera Zambe akotatola liloba na ye. véritablement dans la foi totale. Esengeli tozala na kondima mobimba. Si nous regardons les autres et disons Soko totalele bato mosusu. les bénédictions, et regardez ce qui se passe aujourd'hui, Tala oyo yango ezoleka na lelo kolekisa ngongo na biso pamba. Totala bobe misu na biso na oyo Nzambe alaki biso. et ce que Dieu nous a dit. Oyo Nzambe alobeli biso. Là, c'est l'ennemi qui, par des manœuvres, des diversions, veut nous détourner de notre propre. Soki tolandeli biloko wana munguna nde mutu azolobela biso alingi abalisi biso makanisi na biso epa na Nzambe na biso. Mais cela ne peut plus durer. Kasi wana penza koumela pe te. Doit s'élever en nous. Quelque chose que nous ne pouvons plus retenir. Et nous disons, je suis à toi, ô Seigneur. Tokoloba Entendu ta parole. nazana oya yo nkolo na yoki liloba na yo. L'amour pour sa parole.
bolingo na liloba na yo bien pour les autres. ezela mpo na biso Nous pe sommes plongés, immergés, kasi doit être agissant. todindisami esengeli bolingo no esala mosala kati na biso Trouver leur place dans l'église. wana nde ekozwa esika na kati ya eklezia na ye. Et frère Branham a dit simplement ndeko Branham alobaki où Dieu a promis et où il l'a donné. wapi nzambe Maintenant, alaki wapi nzambe apesi. ndeko Branham aloba bongo promesse et où il a retiré. wapi alongoli elaka apesa biso. Alors, je ne veux pas que nous ayons une considération comme des incrédules ou comme des hommes de petite foi. nalingi teke totalelaka lokola bato oyo ya mitema ekenze oyo bato oyo ya kondima moke. Nous-mêmes, ou aider les autres. esengeli tosunga na biso totalela bobe oyo nzambe na biso alaki biso. Qui te revient du droit. wana nde akozwa oyo etali ndingisa na ye nzambe na biso. Les démons de la maladie, bamilimu mabe toutes les puissances, ya bukono nguya nyonso le diable doit le prendre en connaissance un jour. esengeli sabolo ayeba Donc, au nom du Seigneur, ete na kombo na nkolo yesu kristo à force de loi et d'obligation pour lui aussi. Et Et- il doit se plier esengeli de Dieu. kolandisa mpo na liloba na nzambe ye afukama aseplie alongwa. Il est impossible de continuer ainsi. ezali Nous ne savons pas. tokokoba bongo pe te. Dieu poursuit avec nous. Mais nous savons une chose. Ça doit être un chemin biblique. Sans si ni mais, sans excuse, à gauche ou à droite. eza nzela na biso oyo esengeli biso totambola nguna Mon Seigneur, amema ndenge alingi akoka kolonga biso pe te. devons être ni ce que nous étions autrefois. esengeli biso tozala te oyo tozalaka kala À te croire, à te servir, kasi à t'obéir, tozala bato oyo t'aimer. bazotosa nkolo. Prêt à nous mettre à ton service. tobelemi mpo te tomitia na mosala na ye. Fais avec nous et par nous As, tu as asala na biso oyo ye asi akani ete akosala na biso. de mentionner que quelqu'un, oui, en cela cherche sa propre gloire. Il faudra que cette personne soit un peu stupide. Car qui d'entre nous n'aurait pas reconnu depuis longtemps à quel point nous sommes pitoyables, quel tas de misère nous représentons. nani na biso akoki koyeba te uta kala ndenge biso toza bato na mawa Force sans espoir. toza bato kolo mokolo babwakisa bango. Fait arracher des arbres, spirituellement parlant, kasi pour accomplir des œuvres. tomitala lokola bato na mabe me mpo na kokokisa oyo nzambe asali totalela bobele ye. De la majesté divine qui attend que tous ses ennemis soient placés sur son marché. na lolenge ya nzambe na biso ya bule azozela ete banguna nyonso to batiama na same atambe na ye. Il s'étend du ciel jusqu'à la terre. nzambe na biso C'est écrit comme ça. ekomami Le bongo ciel est mon lola ezali esika na ye marchepied. mabele etamboli na ye na makolo. Dieu n'est pas seulement au ciel. nzambe azalaka na likolo te, Dieu est présent. nzambe azali awa pe. La foi devient une foi vivante. esengeli kondima Alors Dieu vient à ce ekoma kondima na bomoi nde bongo nzambe pe aye elongo na biso. sur son marchepied. Ce n'est pas seulement au ciel, car la terre est son marchepied. ezali kaka aza na lola kaka te awa pe na mokili ezali pe etamboli ne ya makolo. Que le Seigneur a payé le prix par son sang. kolo
afuta sur lui la malédiction. talo na makila na ye awa na mokili. Doit se manifester la victoire de Dieu. E mabele esengeli emonisama elonga na nzambe na biso. Autrement. Ekozala ndenge mosusu te. Et il en sera ainsi. Ekozala pe bongo elonga eza ya nzambe na biso. Seigneur de notre Dieu. Amen. Tozongisa matondo na nzambe na biso iyo. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur. Nzambe na nguya Sainte parole que nous tozongisilo matondo pona malobano na nguya. connaissons, Seigneur. Que nous ne sommes rien devant toi. Kete biso toza eloko te liboso na Nous yo. n'avons rien, Seigneur. Toza na eloko te Tout. liboso na yo. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous ne pouvons rien prendre de nous-mêmes, Seigneur. Toki kosala eloko moko te na biso moko te nkolo. Mais regarde vers nous en grâce. Tala biso. Seigneur, rapproche-nous Sala biso ngolu. près de toi, Seigneur. Pusana pemene na biso bongo to pusana pemene na yo nkolo. Je te le demande. Nasengi yo Amen. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Père céleste, Tata wa likolo de tout mon cœur, na motema na nga mobimba merci pour ta sainte présence, na sepeli ta sainte parole, mpona bozali na yo saint sang, mpona liloba na yo au Saint-Esprit. na molimo mosantu na yo. Ensemble, nous te prions. Tobondeli yo Et à ce qui te revient de droit, tika te ozwa oyo esengeli ozwa. et au milieu de Amen. nous. Alléluia. Kati na biso nkolo. Gloire Alléluia. aux yeux que tu reviens dans ton église. Kolo na biso ozonga na eklesia na yo. Confirme ta parole. Otatola liloba na yo. Sauve les pécheurs. Obikisa basumuki. Les malades. Obikisa bato ya bokono. Et les enchaîner. Okangama bawe bakangami. La parole de la croix devienne une Ete liloba na ekulusu ekoma nguya na bomoi na biso. Haleluya. Nous te disons merci. Tozongisi yo matondo nkolo na kombo na Yesu Kristo iyo.